Patrick Beckham, Lay. Pardon, tu sais que... Voilà. L'artiste est déjà là. Patrick Beckham. Voilà l'arrivée de l'artiste. Patrick Beckham. Lay. Voilà. L'arrivée de l'artiste. Il est déjà là. L'artiste est là. Voilà. Manager. Il est arrivé, hein. Aimé. Moi je l'équipe bien. Ni de star, moi je l'équipe bien. Malgré que Lexi Air forte, tu comprends, Air France déjà Lexi Air. Voilà. T'as deux de la France. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations, rien que pour vous informer. Puis, c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où il peut savoir nos informations dans temps réel. Voilà, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis à l'aéroport international de Charles de Gaulle. Pourquoi Charles de Gaulle? Donc voilà, Pichankimou, c'est des places qui pour Yamba, artiste musicien, lui s'appelle Patrick Beckham, Lay de l'homme, donc Oyo aye na Paris, Amisana Roya na Paris, mais le lot aye, et ça pour Nini to Lukato Yeba to Lukato Solola. Voilà, il s'appelle Lay de l'homme, Patrick Beckham, Lay. Bienvenue à Yo de Amboka. Merci. Je vis déjà, ceux qui puissent acheter caméra dans la choisir. Donc, je vais regarder mon manager, mon assistant, mon donc, bon comprendre ça. Voilà. Ça va. Si vous n'avez évité, comment résident problème T. Mais tu sois petit, la famille à la cave, donc, si vous voulez arriver à Patrick Beckham, vite à voyage, les amis, ton motif à voyage, les amis. En tout cas, on a sali 5 mois dans la relation d'activité. Et on a préféré qui nous attendons à travailler, vite à voyage dans la 2 vite. On a eu pour visiter des salles, les gars. On a pour visiter des salles. Vu que tu as une salle, on a besoin de faire des bêtes. Donc, salle mort et bimel, bon, nous avons une salle, on a visité la salle. Après, on a une séance en studio avant l'équipe Orlando. Donc, on a un mois de on travaille vite fait après. On a regardé qui n'a pas de zone sous la barrière. Donc, motif il y a voyage. Il y a premièrement un studio. Et puis, il y a mis balai. Il y a visite à la salle. Après, ce que sont les gens producteurs que Yokani Kaka. Après, tu s'affiches pour lancer des lignes. Pour ça, après, il y a plus de chances, il y a des chances, il y a des mélomans qui ont la bonne musique, plaisir. Et tomber ça. Voilà. Ezani pona Monique terrain au potango ndeko mesana ngoya mais si vous comme artiste pour ya faut y na date pour concert fongwami ko ba batnyo so ba lomba na ba internet ba tsangi mu ndoko bo tia date et on yo pour y kana stratégie on a na la date pour le ba monter kana une stratégie té ngana artiste musicien na ye pour supplier ba fanatique ya la bonne musique ndenge ba ça plaisir ne bazoka ba ne ba okele pe ba concert ba master mususu et Patrick Beckham pe azocha sudat kala mingi te après ba ya ba sala na plaisir ngana été ko sala ko ya le ba ki ya sala ki non ngana musique stratégie ngana sala musique stratégie te ngana sala musique so na moni ke fona sala ngona sala maintenant musique na botama na ngona sala te que stratégie na force te dans ozo bi makati na ya on a fait ça voilà donc ndenge déjà
nzembo na o calcul oyo ebimaki oyo yango mpe eza na oyebike gu na oyoka sikoyo oza libanga na kati nzembo moko mpe ebe gu ozoyoka eza nini oza libanga na kati nzembo moko mpe ebe en tout cas na profite banda mpe nzembo moko calcul ebimaki 3 mois yango oyo natikali kosenga merci te na bafanatique ya la bonne musique oyo bapesi nga chance bayokanga oyo bapesaka nga force tout le temps soki nzembo wana lelo nazoyoka yango eza na banzela eza mpona bango bato bakomela bafélicitation eya parmi banzembo oyo ebakiseli nga babone e na profite kosenga merci na maestro Fabergas na assistance wana moni c'est pas facile afutiki na billet na ye na lar na ye alandi Patrick Bekam na mikili tourne clip asenga ni 100 francs ke Bekam lea boye fo sombelanga nga lataka dol senga ataka sa sombelanga no azwi mpe na bilamba na ye aye atyango na clip oyo akosalela mpe baclip banzembo baclip mosusu asali yango mpona ngai en tout cas kotali bavillageois nzambe amona bino quoi merci na maestro merci mpe na bafanatique oyo balai derrière projet oyo voilà s'il faut dire donc chanson calcul oyo eza na chaîne na yo eza mpe parmi baep moko oyo eza na kati ya album na ngai histoire eya deya single na kati ya album histoire eza volume 2 on a obimisa po volume 1 c'est bima mana bachallenge mana baex préféré donc calcul eza titre moko na volume 2 donc nde na bona kobimisa mpe banzembo mosusu nabimisaka baaudio po nzembo calcul ezobeta nango faut calculer ebeta nango en tout cas na toa dans les bons on dirait sorti ya EP na yoto ya album déjà oyo ebimaki première volume 1 ya histoire si le yoto koloba na histoire selon yo moko nanu bafani no baloba nanu te yo moni yango ndeni ndenge obimisaki album histoire ezobeta eza na banzembo oyo ezobeta na marché s'il faut olobaki sur 100%. Sur 10 nga babanchik toyekola mingi 100% sur 10 déjà naa na moi 6 et demi parce que na kati ya album na nga histoire volume 1 naa na batitre lokola ex préféré ebetaka naa na titre lokola challenge ebetaka naa na titre lokola chef de mba bato bayoka yango na titre lokola trop c'est trop bato bayoka yango en fait naa na moi 5-6 titres oyo nga mona ayokaka na banzela sona oleka en tout cas c'est dans les bons et là tobandi volume 2 premier titre tobimisi calcul ezokete dans les bons omoni soso aliaka eloko ekoki na monaa combien de titres en fait volume 2 nalingi soki ozala ebele naza na 12 titres nalingi eza ebele te parce que nalingi volume 2 eobima napesa bato naa na mwa stratégie wana naye nango ntango mosusu nakopesa bango na baclip nyonso mbala moko album ebina baclip nyonso bongo esouffrir na promotion te non esouffrir te toyebi ndeni tokosala po esouffrir te eza makambo ezalaka kala ti ezali kala tomona bavie na biso badicap basalango bafaire egola maestro asalango na amour bazwi mpenaki abimisa album na batitre ebele bato baza ta ya kojuge ndeti volume 1 naa na plus de 8 titres oyo nano asali clip tu vois mpe na soki na volume 2 déjà toclipe ata mwa 6 clip mosusu tosangisi na mwa 2 mois esali ata 8 topesa bamélomane mpe ya la bonne musique tocontinue kosalela yango communication doucement bato bakoconsomme yango parce que lelo banzembo ekomi clip ezobakisa quelque chose na nzembo explication mambo ebele voilà mais là par rapport à makambo de bachallenge ndenge oloba touti omono tout à l'heure et pendant mpe même na bapage ebele s'il faut dire osalaki bachallenge tomoni osali challenge ya faire eregola ya maestro Fabro osali mpe ya Fally Ipupa mais bato bakomai koloba c'est comme si obebaki na Fabrigas namoni bacommentaire moko boye ezalaki nini idée wana bachallenge surtout bandeka na Fally Ipupa nga mpona sala challenge ya Fally Ipupa to mpona sala challenge ya faire egola soki obebanaka na maestro non c'est pas ça naza patron ya groupe ya entreprise nanga bale chance bati nga na lifan non eza lokola maestro Fabrigas asali video ya Kofi Olomide oyo ransona sili ça pas de chance eya lokola parce que aza responsable aza patron ya entreprise na ye je sais pas nayebi pete place nini Fally Ipupa na problème na maestro ou place nini faire rigola na problème na maestro ou place nini frère mwana yembaki nzembo mwana nzambe akotyela motema a problème nini na maestro en fait eza bavideo en fait baza baartiste congolais lelo oyo toza bahypocrite te soki osala ndole tolulaki bakulutu yango biso tosala donc soki yo komi artiste bato bakoma oloyoka mpe musike na oyo eopekso te quand même oyoka mpe bato mosusu yaki plaisir banzembo wana nasali bavideo eza parmi banzembo nasepela nango mpo bakulutu na batitre oyo tio makala mingi
plaisir à moi, des salades qui fait ça la donc pas toi mais moi la polémique. Je crois que la première fois mon angala sa vidéo bon il y a donc va me ça on va y baquer dans artiste et musicien. Na ko yo ka pe pour un moment on a sali ça problème. Pour dire en tout cas par village va ka sur la qui bon vrai face. Faux face, on a la faux face. Ndé do bagina. Ah, on a la faux face donc au moins les blessés qui non pas tout ça va bangi on commence à la scorer bande musu ndé ti idée na bangi wana comme ça pisha tika ko laksa batu makamwa be et la masse de pembe za la pembe ngai lelo na respect belé ya ba villageois na respect belé ya maître Fabrice to même mo polémique et la musique à Congo mais ba jour mo boé maître Fabrice ça la générique mo na mumpe a ça ba générique à quoi qui va crier ba artiste belé parce que ba villageois ba civique atali ke baza ba Congolais ça ni pareil ngape na kola la pe lobby na mi penze mo ya mutu moko boye autant que bakanza de kana ça non est logique en fait boyo kana mutu te pekisi te ke ko ba non 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 donc sali est artiste somme da sali boulot bien faut ko yoka et surtout la parole va te que la so nzembo baka wa tekeli oyo wa tekeli so na cheke na yoka rati donc si doit écouter un album moko bo sali nzembo ngana yembi pa yembi ngo voilà faut ko yoka ka pona ko motiver pe pona ko sala makambo logique et que na polémique na respect na artiste et surtout dans le long de fier d'être villageois et chancer moi la maestro mais péquicité voilà par là il y a un dérangeant qui m'a moqué Mtondolo moqué tongaté pas il n'y a pas de père non musical pour les capés pour nous mais à chaque fois au bima la TV na ma père moqué to atikali yo mokili elinga na keiye nzemo yamba ya jour na français travail vous êtes demoni ouais demoni ekosuwa na motema mama nakoboma nakoyebisa voisin te akomona ngande malanda ya bolingo e pourtant bolingo ezali kama motema soma sabunyonika soko kolongwa bekame ndenge nini na bosana brinodika mesana pele na ngai basona brinodika wakenda tika biso mais pourquoi lobela a été dit la cause à Abibeka oleka awa mais lelo comment ranet ko bimsa fabrique on dirait qu'à pas femme la porte-parole ya musicien moroti naza musicien oyo ayo kosala vérité oyo osala lobi pa bongisa relève ya musique ya Congo tu vois un peu tolo tomona bakulutu bazokola nga nayebaka kofi olombide na petit dimi via na mandefa noir eloko ma ya pembe elatiki bavi bakokola biso mpe foto na génération naza porte-parole ya motu te naza pétrir peta motu te oyo malanda ngolo non je peux pas omoni na ye visage nayenga moko na vi visage namemaka bato tu vois un peu mais avant que ce foot qui billet mais il a dit la poste à Beto il était tout le monde bandé pour nayo Schengen tombaki en fait tombaki bagina na ba petites vacances comprendre bagina na ba petites vacances et tombé que un an de la visa na ngobima et na ngana si prendre venir dans le concert mais sali qui fait ça baba que na ngona ba polémique on a vu na ngam vraiment bonne chance et surtout la vidéo vous la vidéo à balance mais vous savez ko bana wenge ba compliqué. Il y a une stratégie vient Robi Missa, mais notre vidéo à concert, on est plein de gangs. On s'est dit la cause. Ouais. Est-ce que vous avez besoin d'un concert? Vous avez un concert. Vous avez un alors, mais ça clair, ils sont là, la vidéo est allée. Mais vous avez les vidéos par rapport à concert. Non, on a les vidéos, il y a une balance, voilà, on a dit qu'avec le temps, ils vont bien, on a pu suivre dans non, la poste affiche à pied. Tout en a fait dans Yolo 6 jours ou 7 jours avant le concert. Là, on a dit que on a passé bien côté, on a passé par courage. Ok. On a vu dans la problème, il va même manger la polémique. Voilà, voilà, à Yimbi Moutou. Bonne chance, la deuxième salle, la salle. Na bonga mapina pana to ngal suti entre na combat wa lobia corruption ka mbala moko idée la cause pas ni mai futa ona mwini ba mvila biso galaxy mambo mabita pe to pesi ba mbodi mabita wana mera voilà ozaki pe na chine ozaki te na concert à l'université par là na concert je sais pas na Brazzaville na patience moi mais c'était bien ba chancer bazalaki wana c'était vraiment bien et manquait na zala wana pona Mbappé calcul na prêtre mais il concert inséparable ouais il concert inséparable normalement il présentation album
baki baza temps ya représentant au parlement baconcert vous etikali na koya nanga c'est imparable neti moi il se murmure yokozala wana te na volga sikoyo baninga problème nakokita nanga poto olingi baprogramme bamei bandanga mbala babi de brique aotonga fabrigas bavideo eza na internet baaudio ebimi ese batinga je sais pas kote wana nakoloba nini ngala na moi nanga motoda yo motoda informe ngango sikoyo oyoka ete ekomi te nde reprie mo aloba nayoki nanga te nde mo alobaka nayoki te namoni te etalinga te nakoloba te nafandi kaka kimia donc voilà nayebi ke soki ya quelque chose esalami ya kaka bato bajaloux bana mposa kodétruire image na bango bana mposa kodéranger harmonie wana bakomi nango fait lelo na vie biso nyonso totongana quand même ofandi mpe boye so caméra eza te totonga me soki mutu moko azwi image to son ya mutu moko andaki bakanda obeta masolo ya ndenge mutu soki mutu wana nde mutu mabe parce que soki mutu aobeta lito même ebembe mutu akufa toyebaka lelo akoti 1 an ti 2 ans otobetaka lisolo ya mutu en fait bato batikaka komema makambo na bande bakomema c'est pas bien quand nde fe na biso kwata ko aloba si tout le monde savait c'est que tout le monde disait donc tolobisa esu bato te so oyebi makambo to mosusu mido alobaka mpona efran tom smart efran rouge donc tom mosusu omona basolola te tom mosusu dorka matubaka angola ona okenda ngo adorka na olele mabe angola tozala angola ngo tozala wana donc voilà ok angola toke matubakana voilà, allez-y comprendre, vous allez comment en direct, donc voilà, les yéyo, message clé aux amis, nous allons jouer en plateau, c'est Angola, non, il y a bon aux amis, yenda, ma bord, congolaise, 1000 régiments d'Angola, donc non, il y a un bouc à la Skoni Mbunza, Tozalana, donc, bah, où tu vas apprendre Tozalana, Paul, tu dis le sénateur, donc, Patrick Beckham, message pour nous avoir chance message na biso en tout cas artiste na mboka okoma na ngatu yango je crois na quelques jours après na organiser tout ça pour que na zo na visiter ba salle na biso to nango après to ça va close na producteur si c'est bon to pesa ba date au on va concert ezala voilà deuxièmement na studio on a aussi sa volume de na donc il y a histoire voilà bato bana posa bayemba bango badédicace fait des titres moi ezalana baya tosista ngo ça donc baya banyo balinga libanga batola lelaki bazwi calcul fa lopena calcul jour de reporter ma banque baya basket voilà mutu nanga na ofuta ni dal banga mulai na solution bango bazola basango bali bako kayanga tuko soka Jordan Mizo Basango basket ba Paul Momba papa social Nico Hitler Nico nazomono boka papa paradis obeba ni chef mwana pale papa paradis za na restaurant mo ça ye wala partout pale wala papa paradis tanga maman paradis pour maman na les condoléances on a présenté ma condoléances na famille biologique la maman paradis Zambaza pas fait donc pour fin Afrique mais lelo déjà tous à la la vie neuf le roi donc après la Rodrigue Matende Aziz Alou Koussaye quand tu perds de maman ma condoléance na famille tout ya Rodrigue Matende na babiro na tout donc tout ça vraiment on va des guerres na ba olela ndé ba bito lela na ba olela papa paradis Chiquito Beckham a partagé toujours ma wana bino toujours paradis c'est que Diri Pierre et Marie qui la paradis voilà et puis c'est la date donc il va mourir la bonne musique il va lingaka c'est la date Patrick Beckham pas autre sa date na terre moi nous ba caméra mi kole pour me hotel est pas de problème na kolobelo moko okobino mundi ba biba olamba bana nzambe ba oya na kolobelo moni tobeta tona Congo te bato balongola esprit wana ya koprouve baninga piaka baconcert baninga ekomi nde bakomo pouvant ya koprouve ye mpena fa comprendre eleko ya te batika kosala bongo comme nde bato banda olala bapublia ba voilà batika kosala bongo baya kosoutenir biso soki artiste moko asali mpiaka bayebaki kongo nde ezoyoka soni balongola makambo wana oyo bapolémique inutilement wana ezofuta eloko te baya kosoutenir baartiste
crois que nga na pesa associé nanga comme d'habitude mbala sima na yebi que ils a fait tourner sur le bêta pas de problème. Voilà, merci beaucoup pour consommer la chanson. Calcul, on consommer calcul base de la histoire na bango zo kala mingi. Donc voilà, merci na ba invité nanga auto ba partager nanga ba bon moment na volume de histoire. Ndeti bazar ba stoyendi, Samarine stoyendi, Sarah Lula stoyendi, Maestro Sitoyemba qui PC Bimaki et les autres je crois que la bino ba combo na kala mingi. Voilà, merci. Ya calcul bakulu tubalobaka mobali na yebaka mwasi ya kubala ye kokamwa babali mwasi na ye elingi koloba la vie eza calcul ntango ozokanisa mpona yo ye mpe azokanisa mpona ye la vie eza makambo ebele la vie nzoka calcul ntango ozokanisa mpona yo oyebaka yepazokanisa mpona ye Karim Bekam yo salaka calcul Niclet lelo o salaka calcul oyeba na na challenge mokili intérêt après intérêt na yo comprendre que eza calcul après calcul na oyela bango tout est vanité eza na kata histoire wana bandila wa papa lutumba mpe ya sonat nga na komaka sa natali mokili ndenge ezokende na meki réfléchir na meki kosala. Donc voilà, il est là bon donc on va pas sa chance dans l'histoire va regarder banzembo. On va regarder place ni na voilà. Générique des acteurs. Les ali là na mero signalé maman que na carte na bengi de tira. Bana générique moko mona beaucoup. Bengi ba gesta tipo il va boki na générique. Il va y a peu ba boki en fait tout ça la moi symbiose on a la couleur et on a la bien. Voilà. Merci beaucoup Lei. J'espère que tu es sur le plateau et puis tu es à la visite en auto et baba salango. Puis on presse tous toujours na sima na bino artiste pour na faire ça peu coup de force et puis Moussa na bino qui toko yango biso to côté kaka. Merci na ba batali biso honorable Landi Bisidi aza awachilo dans l'obit to za déjà na mukonzi. C'est pas nzembo. Oh voilà et ba gita step back. Madame Nzembo, excellence, Landry Bisidi Chilombo. Avec une chose à la vie, sera galère. Si vous avez tout le monde, tous à la peine. Si vous avez tout le monde, avec la petite excellence Landry Bisidi Chilombo. Vers mon conseil, mode de Kotagali. Je crois, le programme tout n'a été. Voilà. Papi Choma, les mannequins de Paris, Pichanki, mon soldat, merci à Landi Bisso de partout dans le monde. Merci à l'image Pro TV. Merci à faire basket, Chango basket, Guy basket, des continents, Kennedy BMB, Berto Matoukou, qui encore Joël Salambi depuis la Belgique. Mbote Belé na yo, Bernadette Massimo la planche. Kennedy na mon maman Gelor Manganza. Gelor Manganza de Paris, na Bondi wana, rendez-vous na biso wana to la wana, balobi, Vela biso. FM, donc Franck Poutou, na Maison Restaurant Kitoko. Merci beaucoup, Nami Dostar. Mikolo va préféré. C'est au restaurant Papa Paradis au Bité. Moi, nous venons à Franck. Voilà, les comprendre. Le lot tout à l'heure, Tokuta na Bongo, Tolina, na famille Paradis Oyo, Maman Valérie à Bungisaki, déjà, Maman Naé. Donc, les autres, on a vu mon Dieu, le pilote de famille de Maman Valérie, mon bimba famille Togo. Donc, voilà, Toza de Kier Nabino, Pichaki Nabino, merci à Batala, Toza la date, il y a Patrick Beckham. Donc, voilà, Bissot Toza, Moussa l'a partagé massivement. Merci à Jordan Mizoa. Donc, Nico Hitler, le King. Donc, voilà. Patience Moukendi de longues jambes, il y a Pembe, Luki Passeport, le seul et l'unique, le véritable Kodia Willy Moucheni, Papa Nabiso, Gilles Alingeti, IGF, Moussala, toujours les grands crocodiles, Kanga Bango, Victor Bosokou Sokoulé, débris nos des bandes originales. Donc. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports.
Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, nabalobele lobanda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango kati ici. Omoni ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozotina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, opesanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyoso na saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda bakoli ya avion ou esalaka des jours. Tous appelons fret maritime. Ba fret ya avion ya on tobengaka fret aérienne. Esalaka des jours. Tous tinda na 3 pays Afrique centrale. Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100